Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Que batu nyonso wana ba jaloux nanga. Oyo mona li mabe nanga na internet. Ato mninga nzela ko solisanga te. Ko sa sembla te opesa nga modernité. Parce que le hypocrisie moi communique lo sila na exil bazo yo kanate. Na ba dinese hypocrisie le gars makasi. To mabe mon panzi mena simato. Nga camarade nanga, ma copine nanga non, na suna ta hypocrisie. Parce que lo suna kufi famille nanga te perdre nga. Ni yo dani ni muto yo ka pasi mais au regret bêtise. Na ta la caméra. Soy réellement village nanga village pande bazo bake baboto langa ya mutu mususu so ke fumwa mi lelo na muna suma kola bato te o ba muna ke ba muna ke village nza pamba ba nyanda te mama wa coquette arts like tu mwana mabe ba comédie je suis coquette je suis coquette tu es coquette vous ça ba hypocrite lo sila na exi bazo potana na ba dinana na moi comédie na je suis sila. Toi je suis coquette, toi c'est les missions si les nous avons des réunions ni ba sali ba luka ba yoka ni sa bango ba yokana parce que ngande semer de trouble pour penser ba artiste ba ta misala oboyaka misala bonzibi misala mitema mabe boba mabe boyoka ni sa bango bo chapet si la habité ni na kuna utadingi tali na toujours ba xili yonde moto boyo ba hypocrite ba ta misala moi libino bokolo mokile comprendre que les ketu azor penser ba tete mazor ba c'est loko bi ma secret moko za la peau ba comprendre que ba comédie ba na bango na bango ba hypocrite non moi peut-être ba proche on azor na bango na sekana bango o c'est bon ba ndeko na yo ba bi ko sakana na ngai on va baby sa réputation envers juste kaka na ba comédien moi je vis pas pour les comédiens ni les que okati sa auto ningi non comprendre on a déjà na déjà que mais ce o ezalaki ndenge nini ti Dani obinde tloka Turquie pour que na ngosoza ozana plus de $2000 to kete visa na mandi basala ko visa ko za moins cher même temps c'est le dimanche on ça le on a revenu combien na banque na au ça ndeni pour kende parce que comment on a pas kinda Turquie baba yuma te père de famille était capable de cascade à l'opango na c'est monsieur bile ba vérité ba devait ba zuiper ba quatre devait ba zuiper ba télé chaque de ba zuiper non ça c'est hypocrisie olinga te ko pousa pembe na ngate ko sekisa ngate po ko boma penga ba boya ka misala to ba nzibi misala bata misala omone loko eta ba boya ka misala to ba nzibi misala bata misala o ngai de ngate yoyo te na rêve te ya ko banga mutu moko me ba rêve ba ko malokola ngai naza Kevin Panda lekechu mwana nzambe naza na conquérir te pour l'instant bango tout basala makelele baba rêve nanga ba rêve ba zo bala gaya ba rêve ba ko na ndako kitoko lokwanga ba rêve ta kitoko pe lokwanga 1m90 garçon 1m90 ngati makolo buika tama ko na ngande cha ita ya boy c'est-à-dire que bato tout na tano qui tourne na game en plus na ngosi ko na 12 Pro Max des Europe ça veut dire qu'il y avait un broc donc il y a na zone pesa ba ndeko na tout ya mibali ba pembe na na bosse lote na ki de préférence qui va na Turquie o iso za mayele o balu ça fort parce que le local na Turquie ils en a perdu so ça les lots on évolue et tout on a ça ba ndeko na basi ba ndeko mibali o le o moni ke ndeko faire chier o tine na Turquie a ki no pembe ça mutu a ko évoluer pe en a ko bunda en stress te les amboura moto aérobus to tama ba chasser na chaki kile ke tu sima ate ba obila nganza le ke tu ti na simbi chasser. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, bonjour, bonsoir, on a Balandina Bissonio sur Congo Liziba, Balandina sur Bazara branché à tout moment la chaîne Nabino, au Bozokaba actualité socio-culturelle Nengo Mesana, et pas Dani Senda, mon pandissan, Nengo Mesana, pour Benganga à tout moment. Voilà, Nengo Boyebi, tous à la Rawana pour la Bino actualité, les loyo, Toyambeli Bino, le Sousou, Moko ya. Mopandi sango na kati ya Congo Liziba TV oyo azali pe moko ya producteur na ba producteur nyo surtout bazalaka na ba domaine ya théâtre autaki bongo na mboka ya Istanbul tozali na besoin to solana ye to découvrir qu'est-ce qui s'est passé là-bas comment est-ce que bayambaki na bana ya mboka wana comment ndenge a pasaki séjour na ekuna. Avant tout, merci na bato basoutenir belé merci na mon vieux John Lodi depuis Lyon au messana merci beaucoup et grand merci aussi à ma sœur depuis Istanbul na Monica Dotindela Kinga Bénédicte Diakabana na Sepeli Makasi
Tozanaye, Kevin Epanda Lekechou, les jeunes producteurs. Rêve. Voilà. Nicolo Gomo Bengo, le prince du net. Le prince du net, c'est moi. Merci d'abord à Dani Senda, merci d'abord à tout le Kevin Panda Lekechou, au vous séparez le rêve de l'internet, vraiment parce que comme on a tout ouvert aux ensemble et on a la photo zala et ça dinga se bien au bout on a tiré au bas de on a dit comment Bénédicte à cause c'est un gars bon c'est un gars bien singate quantité condamnable bien singate merci aussi na bato oyo ba s'occuper na ngai des joueurs moko o atike ngate na kati ya Turquie on Istanbul kabungo kasongo na kutene kana zo akabero ça m'a tapis et betting à droit de qui ça dinga plaisir moi ça dit que quand même parce qu'il fallait que ça la 2 semaines il a comme ça peut-être 3 semaines mais on se dit que ça mène toujours avec moi toujours lui vraiment c'est mon frère ça y est et le moko ko sorangai téléspectateur tout fanatique tout unité zoanga frère non parce que ndenge ba dimension de comment na ngona yo ça veut dire que ça qu'il faut qu'il ndeko bandenge mote ke neti muna mo joueur mo bena obela te po pesa ngate exacto lié exacté tous ça frère no wando pe service ni kamo ngayo pour rendre service ni kamo bo kabungo ka sont vraiment c'est un frère c'est un ami super pas comme les autres atike ngapete na Gaël Mobutu mon beau-frère monté ma Belinda Red vraiment ya pembe na PCP mbote so na Deborah la patrona j'irais c'est Gogan na PCP mbote ya tout butu volé moi na yolo la PCP mbote bazara wala senti mobimba c'est ba compagnie ki okuna si base bazara ki wana batika ngate ba masa pe belevé na sele mangaya ouais tika ki ngate Joël Kouflé mon pote OP genre le bosso ya mbaki ngape Mamadou Blanco azaki bena basé belé baya belé Mamadou Blanco na PCP mbote Christian Yahweh Njorbi patika ngate et puis mon papa adorable lui c'est mon papa pour le Fikipo FBT Misalande na maman Nathalie Fikipo je comprends maintenant que mon kili mobimbe comme ya papa parce que baba no pas pona maman le loloté balobela rabango basobela bango mais c'est combien en public monde entier siko et comment comprendre que papa pour la Nathalie Fikipo bazali mais malgré tout ça mais il y a des bateaux soit les bateaux yaka kolubaka mabe sur les ketchu parlo baka mabe pour nga menzambi alo la ko s'arrêter parce que mon nzambe faut pas bundisa faut pas takaka kaka kuma wana les ketchu ben na pina c'est de frère remixer bateau na remixer les soso na bosani soso te ya Gisèle et Tati Dani maman Versas ko ça l'assemblée te ko mona muti ya Gisèle et Tati maman Versas monté ma prince Chiclo winner tina vanda kina Hilton Hotel 5 étoiles le monde entier. C'est grâce à Gisèle Tati maman Versailles monté magique prince winner. Na Sophia qui tout comme bien à Londres. Asa ba possibilité ne. Oza ba passe ba tinde lombo. O miet mo on est na pour ma courant mon est webi ndako ça fait 2 mois na foot te faut tinde la Shekina Vumbi. Vumbi ya ba Shekina. Moi c'est moi za kitoko ata kitoko. Ba boka na bango ba bela ba mais il y a une différence entre les autres. Voilà, merci beaucoup Kevin Panda Lekechou. Betela biso non lisolo ezaki ndenge nini séjour na yo okoma ndenge nini kuna bon séjour na ngaki plus dani na makambo ekomela kinga na kin plus na makambo lekaki belé sur ngai eleki na kin o boye bino so bande ko nga batana mabedi ba Jonathan Dario balelo ba tout bayebi ba mutu ekomela kinga na kona dépression ekotela kinga o ba sonda ba na potelo mutu ezo makambo kaki belé yo na préféré ki na laisser papa Paul na maman Nathalie ya Gisèle Tati maman Zozo na Inde ba te belé na isi il faut quoi maman il faut qu'elle se déplacer parce que trop de stress trop de makambo et comme ozwanga mutu na okokate ma maladie ba basu ba bitumba ba belé o comme la kinga le premier ba maman yanga parce que ba maman na clique na ba soki parananga ba non il faut ça la moi tout quelque part olingi wa maman akende tsoki nakini tsokindi pour cela parce que ma en fait on a Gabi mais Gabi ça ina ma mususu akinaki pele kumbashi yango cela quand mais je pense n'était oyo neza basongi to ya sona ya Gabi Turquie na bandinga hospital ya na bango Turquie yango mokina yanaki opema muke ça fallait que na ça 2 semaines na talimboka li kitoko mingi Turquie za poto taka hiver ici là ngana hiver ibeti jour na ozonga lobby lelo hiver ibimi o comprendre likambango
n'habité so au monde a des tels comme moi et les gars vivre ma l'île te batakuna habité les gens à chansa hiver ici là météo lobi ke robi masouté météo ya mo ke robi masouté yo ndene parce que pour pas comprendre que nasa en Europe voilà parce que Europe pour neige qui ça la ça la ngane tuna risque na besoin pas confort ça qui te risque na la panzi vous avez une doudoune Doudou ne côté moi agitation on a kana za la kaka ça doudou no mlaka ke oyo stratégie te les arrive dans les moments ça n'a pas Kenny TV que Renault a journaliste kuna au pa yamba ki ngape ya ça ki ngape toujours kitoko bato tout o ba micho bara micho bato belé ba masse bene ba frère belé ba zo kuta nanga surtout ba maman ba sanga ba conseil bato belé ba linga ki nga mingi vraiment eza poto eza vraiment kitoko ce qui va te revendre vraiment eza mbuko revendre ya business pe ya copie ya ko évoluer kaka Turquie n'agné mwindu n'agné mbebo mwindu métal la bf n'agné comme rose lèvre plus encore c'est ça voilà parlons de Turquie comment est-ce que Koutina va commander des bons vivre kuna okuti ba mbon vivre ndenge nini pour batebele ba yebi ke mboka nezala ka mboka ya bakenda pour ba kanzela poto mais quand tu dis ici que zamboka oyo okyokuta ba pe ba vivre kuna okuti no ba congolais ba vivre je regrette na bato ba finga à Turquie je regrette vraiment parce que Turquie écoute nana nous bazana socialité ni ba ba financement l'été zo s'occuper na bino bon déjà on a vu que Turquie ba na kaya basi ba sa botaka ofele ba fi tout ba boto fele kuna ba maladi msupe ba doit donner le Turquie comme esca place moko boye où ils ont gagné minutes on a quatre monde surtout côté il y a qui ya ba hôpitaux c'est-à-dire que le monde mutu passe ça les bombes bakatel libélé basalel tâche parce que j'ai le comme dans Turquie na on a ba monde entier États-Unis Londres ouais pour y Turquie au so tanda que peut être Afrique ici Afrique ici bezam ça ma casse le mais pour l'instant Turquie oh ça m'a moi bien ni tout on a terre tanya bon film ça ngako kwa tanya mabedi bongo aka c'est juste basali basali yo basuki na fali basali suki kuna Turquie fali ba ya Turquie basali suki kuna pour fali am tali ba des soins basali suki na Turquie c'est que Turquie c'est ngai net côté yo ba vini na vimba vimba na sima Jonathan Bendango vini na vimba na sima koto ezaki yo mone ke ba ko kata nga ba ko cha lazes kuna mone ka teza note na zonga nan ba sala nga sima ezambu ka moya kitoko ze Europe ça veut dire qu'il y avait mbro kilo va yana na zonga pesa ba ndona nga tuya mibali ba pembe na nga na boselo tenaki de préférence que va na Turquie o iso za mayele o balu sa fort parce que le local na Turquie ils en a perdu so ça les lourds nous évoluer et tout nous ça va devenir base ça va devenir bali au moins qu'il doit faire chier tiner na Turquie à qui nous peut ça tout à évoluer puis en a rebondir dans un stress et ça mbura moto aérobus tout temps va chasser na tchaki qu'il quelque chose si mais ate ba obila nganze le quelque chose na simbi chasser nazo tambola pour chasser au tambour beti cop non vraiment ba jeune na Turquie ba courager ba vrai jeune ba vraiment ça que Turquie peut avoir na voyage na ngina ba Chine partout na boy Chine te mais ça mbura mo bo etenga efungolinga parce que na kena ba dimension ba mbongo na tambola ngona ba voyage na ngate mais epesi ngai ça vite mo boy ya ko sale loko ya ko créer pe na ba na kutana kena ba malamu ko ba belinda red masana ngai ser na nga mutu na mo bien on a kutana kinae a traiter na ngai singa ndeko na ngate sala bo sabo mune loko ata sans frère sur pourquoi ça la ka ba sentiment mo ko sala te pe na famille nga petike ngate maman chérie mali masango fois malili Gina longo mo ça tout roba pe ba tout ko ba el ka Lionel Kambi ba conseiller nga toujours ba conseil ba merveille mukaba ba Dreaminator to mo pe vol moko ba vraiment franchement éveillé c'est ça carrément yo Turquie wana okumu sala ba live musuna ba mai be ba nyosto ba benga kene ke chunga za bwa kene okatisa atuka bato belé ba yeba ki yango bato ba yeba ki ndingi yo ki wana kene okatisa kene oluka nonzela po ba star rebele pe to ibaleka na bango na banzela wana to tanga ba kombo na bango ate bato belé baleka biso to bulai pe kaka bato ba bulai ka pe ke biso to yeba ki me bato musu ba me déjà komelanga o dani nini leke okatisa o to ndingi na comprendre wana nga déjà na yebi déjà ke mesko o ezalaki ndingi nini ti Dani, au bout de Turquie pour qu'il y ait plus de $2,000 au Québec. Visa n'a pas de ça la cause. Visa cause à moins cher même temps c'est le dimanche on sait le ndé. On a revenu combien à banque na? Au sein ndé pour qu'il parce que comme on a pas qu'il a Turquie baba you mater. Père de famille était capable de cascade à l'opango de Dani comme on a y a un bon ouais. Au ça va plus tout au voyage au ça besoin bon. Yango il faut tout respecter votre voyage.
Comment bazo ba te ba yuma te baza bato yo ba dépasser ba mbongo na bango ba ba sato kendo katisa te. C'est que na kenda ki kopema. Ata na kenda ko katisa. Na kenda pe na mbongo ya mutu te. To ya mutu moko ba ba n'importe quoi te kenda na mbongo ya bato ba idaka ngalo papa pour le fiki pour ba ya Gisèle tati mama Versace. Monté magique le prince winner. Voilà. Tala ba bazo aider na vie na kenda ki na pemsa mutu na lala. C'est-à-dire que bato ba kenda nzela ya poto baza bazo bate. Le monde ba grande ba grand mais ba leka na nzela mai wana. Nga madame nga monsieur baleka na nzela tiki faut féliciter na nzela tiki wana oyo wana dingi wana eza facilité ba grand star ba journaliste ça bini baleka na nzela wana ba te baleka na nzela c'est to moya ka tiki te journaliste oya ko finga tiki nga no telemela ye ça veut dire que robo ya tiki ba ba tiki ba ba patron c'est que ce que tu as pour nous quatre semaines tu vas s'organiser avec tout bazar kuna jeune mon actif mais aussi $100 na journée ça passe mais tu sais na fait aussi $100 chaque jour ce que bon pour ça bien minene voilà mutasi mara $100 na tikize l'autre côté pour na mutu abeti babalula na azu Mustafa na la ngwa Mustafa na mo atambisi pesi moi système azu na etiki ambongo est-ce que moi bien ya poto na rivana qui non depuis kala toi na kila ba rêve na comme réaliser et comme pour réaliser mo sala ma grand bien ça n'a plus ça dit mboka nyoso na tina lugana na kena s'imposer na vie na chaka loboko yomoni ke na kuma na kili tirki et puis ça qui on le PC langa pe komelanga yon lo nzamba osala pona nga dani autre ba na vie yango ekokisa maka to buka na to échapper mamte nzambe ne moko nzambe de solution ya vie na biso tout c'est ça nzambe ne moko nzambe de solution ya vie na biso oui bien yo mona nzambe babi okenda tirki ya banyongo okenda tirki ya ko defa o defia wa okangisi pozwa visa oteki mutuka au Simbisi village, bah tout le Simbisi village, tu vois que bah Botolio village. Dani, tu vois, oui Bingat. Oui. Comment on a gagné? Comment on a gagné? Kevin Banda. Parce qu'on bien gagné une équipe nationale. Je sais pas. Ibenge, voilà. Les coachs Ibenge. Les coachs. Ils ont un gars 2 ans ou 3 ans passés. Ils ont un sima. Talani na zalaka. Talama on to ça na internet. Toïs, to 6, to 2 à 3 ans, to sur les bossos. T'as les vandi, t'as les ans, t'as la comporée, t'as la charisme, t'as la paix sur la parfait, c'est maintenant dans autres. Est-ce que nous avons ça va délirer les internet? Dis-moi d'abord. Na responsable, na gros appel na moi na china ndaku na bali pe na botia. Oui. Nous tout moni Frank Stema ya za papa na Franklin. Et le félicitations Frank Stema. Tu vois? Ba délire ba buzz blo ngana sala na ba Vincent ba Franck ba Karine ba Tania ba Adams tout ça la blo moto ça ba tout ça to ba gel tout ça ba exploit to explosa to bimisa ba to ningisa mo za mokili c'est pas facile c'est pas donné à tout le monde ngana na rêve ya ko banga mutu moko mais ba rêve ba ko malokola ngai naza Kevin Panda lekechu mwana nzambe naza na conquérir pour l'instant bango tout basala makelele baba rêve nanga ba rêve ba zo bala gaya ba rêve ba ko na ndako kitoko lo kwanga ba rêve ta kitoko pe lo kwanga 1m90 garçon 1m90 ngati makolo buika tama ko ngande cha ita ya boy c'est-à-dire que ba tout na tano ki tourna na game en plus na ngo siko na ngo 12 Pro Max identité siko na zanzambe ya ba tebele Mampo bossa les longs ça n'a 3 ans passés 4 ans passés et qu'on rattraper ngate pour l'instant nous sommes bossa na on sans effet au moins on a vie ceux qui m'ont déficit c'est comme on est aux waka soit déficit c'est comme on est aux pamba pour mu ba ta banque tant déficit ça mu mbongo on a mutanza ba maka on a belé so ba déficit c'est cause de l'autre côté c'est pour cela ça atteint qu'on a ba bêtise bango tout baba fananga ngana vie nous ça soit hypocrite na vie olingi ngate attaque aux occasions pour ça permet ngato so o sekisa ngate parce que ngale ke tuna pense ça mutu mabete bato to linga nde bolanga ba bonga biso bato zo e zo mone frère sœur ndeko ngoza ane bien yem to nga chomu sabia kote mu sabia ko zo la na mwasi na e bon bongo ça ba bêtise non ta la caméra soy réellement village nanga village pande bazo ba ke ba boto la ya mutu mususu so ke fumwa mi lelo na muna suma ko la bato te o ba muna ke ba muna ke village nza pamba ba nyata te ba chate parce que mutu osalo mabe na vie oyebite non c'est pas problème belé na vie nanga
o ba mbasu ba maladi belé pene yeba muto abwakila ngate nzaba baki soki lelo moni batu omona batu nzaba senga okosambela okomprendre ba nani o ba salo mabe na vie ya lo nazo mona batu na omona peut-être ba proche on va na bango na osekana bango o se ba ndeko na yo ba ko sakana na ngai on va bien sa réputation envers Dieu c'est kaka na ba comédien moi je vis pas pour les comédiens la star te pour na ba comédien. Maintenant, on a une boule quand on a besoin de bango na mbasa, on peut tomber la culture na biso. Peut être celle comme moi, on peut si gona bande comme ça, baninga musu, ils a félicité, et ko promouvoir art na biso ya mboka. Mais l'autre ba komi ko luka ba nuire, nga ba bebe c'est un réputation ba na bande ko na non. Ça n'a pas de la commande les parties. Ah oui so nous savons benga oyo adapte permanent pour na film na akoya oyo moni roya na été tant pis pour lui parce que na casting asila na mona benga ça ba comédien nyonso te na casting wana ata pa belle fina mona benga moto nyonso te ya ka ça film na benga comédien nyonso te to étudier ba benga ka moto sengi azala et moto sengi azala soki yo ça permanent na ko benga moto mususu kwa na posa akota c'est-à-dire que batu nyonso wana ba jaloux nga oyo mona li mabe na ngana internet ato mona nzela ko solisa ngati ko ça sembla te opesa nga mbote parce que le hypocrisie moi communique lo sila na exil bazo yo kanate na ba dina c'est hypocrisie les gars qui makasi to mabe mon panzi mais na simato nga camarade na nga ma copine na nga non na suna ta hypocrisie parce que lo sona kufi famille na nga te perdre nga ni yo dani ni muto zo yo ka passe mais au regret c'est-à-dire que eza bongo nga le lo marozi chaque fois na beti le mo na yibina na résoudre ça qui na répondre à sa famille na nga. C'est-à-dire que yo muto o monoko porter ngel lo côté na vie o peut-être na pesi opportunité na sali makam peut-être pour ba chao ka peut-être mon kile comprendre que ozanani no lo mabe na nga to lingo nuinga nzamba obundela nga yo na comprendre que ba to lo mabe na nga pembe na nga ba évoluer à soute moi to sa makambo kokana nga to sele mission ndenge nini ato yambi jibem piana ato yambi mama joki sato yambi bakata to yambi nani ezakwa alkatiti ya lekechu au sala mouvement on a sati pour on a une transaction c'est-à-dire que papa va revenir et bimini revenir au bimisi parce que na bimisi va relever bancaire ben mission c'est de relever donc porter la ngakati na c'est ben mission bele ba vérité ba devait ba zuiper ba kati ba devait ba zuiper ba télécharge ba devait ba zuiper non ça c'est hypocrisie olingate ko pousa pembe na ngate ko sekisa ngate po okoboma penga nana terre au fin ngate pina na conquérante na isi bino bande ko na basa mibali o ça dit que moi qui accent au geza sala qui ça dit que moi ni sou que bien na ko innocent tout na makambo c'est plutôt kata na biso. Moi je préfère au lingate ngapi na pousa pembe na ote non ça c'est hypocrisie oh nyo ça c'est audacité na bien on lelo ya ko clasher lenga ya ko fingela nga ya mabe pona nga akusa so pembe na ngate na bina posa na bino pété vous allez encore na bino ngaba ni na ko na nga ya na ministre oyo dani je fais ma vie naza Kevin pendant les questions passe na nga eza mama na nga muta koyoka na bande ko na nga na pe na bino bozala pembe na nga mais ba tso za pembe na biso ngaba soka maele na biso parce que oyo eza kati na nga ba ekoma pe ya bango mais kati na nga pozo yango ya faut beta ta ba sita ta 1000 fois mais tso koma na 9e fois au raté zo soit zéro beli suki obi oba mekaka ete mwana nzambe babunisaka ete naza mwana elaka o mwana bacha nzambe aloba oyo mamna ngano ekokisa mite ça veut dire que nga bokoka ngate je pensais que mon kimbo mbekei babili bakini bana mboka ngana tika na osasoni nzambe apesa nga maele na sabe émission lo na sali o le posani il y a des comédiens muso génération muso bazo sabe émission nga le mutapesa nga komba les jeunes producteurs c'est maman chérie maman Nicole Bakata abenga Nicole abenga les jeunes producteurs na força kati abenga les jeunes producteurs y moi chaka ou ça mutene mais esprit na yongo sala nga le jeune proté il y a des comédiens muso ta ba mabena nga pembeni mais moko na bango ka yo bisanga le quelque chose faire attention il va denga ovandela eza foot na bango ta foot na nga on est na mbasa mutu nyos na mi pesi foot nga moko na yeba ki o nazate maintenant yeba ki o nazali ba te ba travailler na sima na nga bazu o yanga mais bazu nyosote nazaka oyanga Kevin pendant les questions tu na loba parce que là c'est défoulé mais puis que ça mambo belon lo là c'est défoulé parce que le lomo kili oyo batoto linga ba mona bango ndi baza ba savant batamayele te to cela mambo ba coquette awards les questions mona mabe ba comédien je suis coquette tu es coquette vous ça ba hypocrite
Le Sila n'a ici, bateau potana, n'a pas dit nana. N'a moins comme dit, je suis Sila. Toi, je suis coquette, toi, c'est l'émission Sila. Nous avons des réunions, ni sali, ba yoka, ni sa bango, ba yokana. Parce qu'il y a des semeurs de troubles, pour penser, ba artiste, bata misala. Vous voyez, misala. Vous dites, misala? Mais thème, ma bé. Boaba, ma bé. Boyoka di sabangot, bo chapet. Si la habité, il n'a pas de l'Italie, notre chose. Eh bien, il y a des mots pas hypocrite, pas ta misala. Mon libino, mon qui est comprendre qu'elle est quelque chose. Alors, quand ça va être, c'est l'eau qui m'a sécrit, mon à la peau, pas comprendre que c'est comme elle dit, bah, c'est hypocrite, pour l'inanité, pour aider à faire coquette. Les vous avez des bassines, bah, dinanate. On est le monde, nous bima. Le seul et l'unique qui rêve à journée, c'est tout Internet. C'est moi, le prince du net. On a trône, on a là. Pour me dire, on a musique, on a pas. Si on m'a moi aussi AV7 au Kokater, dans un Zambie, où on zamba comment mi, on t'a moqué la face à un autre. Boubou, ça donne entre les bino nos artistes, boyo kanisa bango. On a un terme à bêter, dans le baka, dans la salle de l'émission, il y a un joli ou aller là. Faut mon avoir CG bimi, on a le baraté, bimi c'est un monde qui a attaqué moto. Il y a ici j'ai émission on a bimi ça moto. Dani au coping à mon comangate. Dani on a mwindo mais non on a mwindo mais on comme quand il tourne quoi mwindo quoi yote. Le quoi pour mano kati ba mwindo na binobo. Le quoi garçon moi Nigeria on tala ka quoi yote. Est-ce que on a qui tourne quoi Jimaïque ye wana vraiment est-ce que ça quoi Alex. Alex Ekubu. Ekubu tala ni Alex Sala. Dani eso mutu na ngoma poser. Quand on lelo tanya comme na liste ba star minene ba comédie ya kati ya mboka oyo. Baba runa wana bakuma batu to meka ke l'autre qui bien to ko ke l'autre comme des ko faut ça maman faut qu'il na structure boy poto exploiter kitoko et to fa ça maman biso ba film yo ya la reine jolie jolie ou alelo ba binileka we la reine jolie oh l'autre ça permet na ngeza ka étoile ba boya ki je ba finga jolie mais no film mo benga jolie poine batami sala bo bengi poine kati poso tena saki mzizo sali kali to bando kits batami tema bitse be bana ba poso lo mo bengi na ba film wet obsto simba kazala ka lumière pa batu bolobani nga wa hypocrite pembe na nga soute na boyi non ça c'est hypocrisie na vite et bon ma batu et ça va touche mais ate kopenga boko mangate naza Kevin Panda la question mona mali masangwa fois naza rêve na bango tout pe ata lelo so papa lo kabila nga différent et papa lo kabilo nde mona ngate naza différent pe naza na qualité ba critère na nga so mona simbati ozampanzia voilà so ba mona simbati bazana ba mo panzi leke eloko eluka sous problème ezali kamba kombo no mi benga wana rêve wana nde ezokule ba salive ebele bato ebele babike ndenge nini yozo mi kata no Koffi Olomide benga patron ba mission congolaise est-ce que Koffi Olomide l'équipe ba loko kwanza na mayele tani mabena yebite ça ça mi benga patron ba artiste et comédien est-ce que l'équipe Caleb to yebite Black Life yende ngane kolata kolata est-ce que l'équipe va finir sa théâtre na kolata mutu mutana ndenge ne Beckham to ba Beckham abeta kolika bat nyos est-ce que Beckham sila est-ce que joua kolika pete bat nyos mutu so sala oyo zali na mi bengi rêve wa mone se ka za rêvara identité na yo te ba rêvara ba ze belé na misi bana mutu tout ava yeba na fa finga asa mamkwa le ketwa sala ki bo mwasi mo ekote na kati biloko moko boye sala pour le ketwa chaika so boko bano sa ba mwana le titongo bozwa fala ba ni kikap ki paka kokolo fa palo baka esi kabazo kata nyamote mona yazo peta na kimba bino te na mona mama bino te na ka yela ngakaka tsiki na ngepese to maboma essaye ba basa o ba kongo sala parce que ngale ke chu niveau pété na calculer pété lelo o ba lo ba singi ba loba na za niveau na bango te génération nga e bali nyos génération nga essaye mo kitoko siko c'est pour vous Dani amusez-vous c'est plus mon temps c'est plus mien nga vraiment j'arrive plus d'autres colis donc aux anatans Hollanda ba confrère na ba concert on a été au bazobo ya kombo ya rêve wana ti na tamo temo baza ba rêvanga apita bango tout conquérant na ngazate na che bango to bazati bango nyos na calibre na se oyo conquérant zate mansaba conquérant zate na mi yebi onaza na mi yebi naza guerrier
naza nyama na miyebi o naza so na kote sika na lengisaka Kevin pendant lequel tu rêves Dani yo nous faut se poser wana munana bango relève ya moi le les aso te faut osama minene pour ba chaoka mamono ka ilo mo ba préféré au kaka voilà ngana sala mamtena força na vie pona ko maleke chuter et sala ngakabwe les amis to fier zo zwa mikona ka tentana ni voix kimi ba ko zwa chenette nyoso tanya mabili ndema nana yebi yango te tanya zo code kwa na bitanya ilale liyo na nite na ndenga kina mito tanya zo te azo sape musala akompona ki gaza ye face à la opepo te c'est-à-dire que to za na mobile zo na mwasi mais soki mo loki ozo yeba te azo voilà, tu changes un peu de sujet, on a tout notamment le sujet Moussoussou. Kreda Omari, grand merci à toi, Naïvi Gozola Nangai Tata Mokonzi. Place aux Ali, David Milouloupé, merci Nayo. Kreda Omari, Tata Mokonzi, Boni Bassama, Chypre. Chypre, j'arrive, déjà je pense, fin du mois, Tozoya, Afrique d'ici, Tozalana, Jonathan Dario. Qu'est-ce que maman a mot sur le message sur toi? T'as voulu sur Babio. On a été, papa et moi, papa le Fiki pour la Nathalie Fiki pour la Bagé, tu vas dans l'hôtel sous la Iton, oh, papa le Chekina, vous me le billet que tu as pour ça, bien, Chekina, tu peux pas pour l'ensemble, Chekina, vous m'habitez. Naka kana somba bien mettez sombre ta caméraman nga Jonathan Dario to kena Jonathan to na S quand to kena SAA South Africa Airways to ke hôtesse qualité to ke tout moment to komi ye to za na Afrique ici to kuta ba gel show to za ba champagne over to ça va touriste to ke ba Afrique ici nana Jonathan Dario ki momba Congo ziba muto tika la zati moni bongo tante na ngai ya nene bubu madame ya Chris Bubu grand merci à toi aussi faut dato pesa kelenga Afrique ici ba na Afrique c'est parce que c'est que na mission na boss non te on en Afrique pour l'instant to za boss na mission na boss mais tout en Afrique c'est bazar non te mais ce qui boss ça mona na siko boss na annoncé déjà aux autres na zoya tout ya Afrique donc tamboula je vais faire des semaines en Afrique ici nga ça il se fait ngam ko na cameraman nga chaque jour to tourner to zo part maramu tout to za na Jonathan Dar to zo kende Afrique ici to za ba fly samba gel show to zo ya Afrique ici bana jobu bana Cape Town na zoya bof nani noko na ngapa za kuna tipo aliment ça za ndaka nene mamuso ke toko tumbu bon pour bater na miso amonika tipo aliment na Afrique ici ba on so za na non, non, c'est presque ça. Ok, voilà. Pendant que vous allez na Istanbul, kuna na gata Turquie, na mboka ba neige ningo tsolo ba. Na sima wa na habité aux aki peut déjà kolandela net ndenge mambo ezalaki na sima wa bitumbeza koyokana ba guerre ebimi belé entre comédiens, entre pas musiciens mais tout beno ba comédiens. Ba guerre ebimi entre ba. Yana lobby en mode. Yana lobby en mode ça veut dire que tous attends on discute en baboya ka misala to banzibi misala bata misala omone loko eta baboya ka misala to banzibi misala bata misala o ngai ndenga te yoyo te oyo azate uta misala eti bata misala baboya ka misala lo banzibi misala ti boye ndeti mama kito zo le kaboneti trésor ngando a bisa iloko na le 24 oyo a bisa le 24 oyo a hommage à papa wemba yembeletse mo kitoko oyo le 24 ngando ya saper a bisa le mo kitoko ça dit ko ningisa mokili ça dit que ba yemba na papa wemba ranga papa wemba ba hommage mais trésor ngando le ki moi c'est mimi ngando ça dit que bon ça mama kitoko pour esala exploiter ningisa mokili tu vois dani to sala mam oyo esenga biso to sala ça mam te pona ba sentiment ya ba tout ya ba nité ba boya ka misala lo ba ndimi misala aussi sango les hypocrites na ba na Turquie to so na reste nga leke chutika nga yo fingi biso na fingi bino mi reste ni na na extrait ndam ce que na fingi bino ote ba ebise mi reste pour ka koyoka toi t'es mon frère t'es mon ami bino na bino za bolinga na bino te zaka maele na vie moto linga élévation na yote sois sage. De mambo ezalaka baloba ki bayebisenga mais moto na image to vidéo ya place yo finga kazate ba on na miso dani campagne ni sombe bo sala ponanga et là tangate parce que naza innocent
puis naza mona nzambe na puis parce que c'est lanko et ko le la kututé maintenant lo baka professeur nkolo ba solo ba to mona tso sapeza ma ya nini ya solo kama to saka bozana ni batani misala boya ka misala lo bonzi misala grand merci to comme n'emsove na suka to comme conclure voilà ce qui est un message par rapport à l'émission lelo ndenge omonyango message ezaka kana bato to bolinga Kevin panda le kechu o bo sepela kana ya Gisèle et Tati mama Versas mingi ka Afrique ici na la ka Afrique ici na zoya fin du mois tozana kata Jobu Cape Town Pretoria ya trotambo la bantu ya ekimobimba na bike atana triki o charge na tada yo bwendeni mai wana bazo senga ngo mais tozana kwa atterrissage ya makasi na kata Jobu tozana parce que fire fa kota Afrique ici mais tozali bate fa sambela mingi pour passeport et compliqué pas prier mingi mais zambo sala merci na Dani Senda ba bi ozo tourner te pourquoi aux ama sujet te aux intérêts mozo bo sipate maile na yote parce que ngana sona temps pour former merci na papa Paul Fiki pour FBT Misalande si ya Moulex aigle noir balobi mingi Afrique ici FBT pe Afrique ici zali to yati ya déjà na FBT Afrique ici pour ça message je pense si Dieu le veut être aux appels Daniel Lebika ni nazo mona pe et par Rosala peut-être papa voilà il faut ça loko moi on a peut-être Daniel Lebika pas zala to Rosala pe bon important merci vraiment na couple Fiki pour ça menene pour nanga. Ok, Danani, d'accord, ça dit, et tout d'accord, comme manager à FBT, n'a pas pété, alors ça, il a pas réunion, il a fait ton travail, c'est préférence, c'est bien. Et merci aussi à Madame Grace, on a payé mon tébé Kazali, on a Kabilanga, tout à dit on a bonga déjà comment on a bon. Madame ça va pas si cassé, on a cinq kaka, la cinq, vraiment bien. Il y a Gisèle Tati na kolobilo ndene. Il y a Gisèle Tati na kolela yo ndenge nini. Gisèle Tati na lela yo konini. Presque jiklo we na lela ka yo ndenge nini. Ta yo zuzu ngazo swate. Ka yo ndenge nini. Shegina bumi na linga ka yo ndenge nini. Tesi kambi na linga ka yo ndenge nini. Au revoir. Patamisala. Grand merci d'avoir nous Bolanda Biso. Grand merci à toi El Madre depuis USA. El Madre bando kosangai alela nzembo no wala El Madre banda na senga mbongo tselo tinda te nazoluka mbongo ya substance okina ngwa fridise edenga pesa ngai Jesus love you so much suma ayo suna El Madre suyu suma tozaka boya misala loba di misala baloji. Grand merci à vous. Allez, vous la musique. Yo, quand tu es coquine. Au revoir. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.